basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi. Oui, bonjour, bonsoir, bana poto, bana monde entier. Moi, votre humble serviteur, Maestro Erokano, le maître de la presse congolais. La chaîne Amino Bolinga Mingi, Vérité Universelle, Ngana Sabino, Vérité Universelle, vous a toujours informé sur le domaine nyonso, ou musique, théâtre, et tout. Vous a toujours informé. Et en plus, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Je dis merci à mon patron John Sima au bâton de Moïse. Ngana Zobenge bâton de Moïse. Na pesi mbote na cordon na biso. Salomon Moma na pesi mbote si ma caméra. Tous na monteur na biso ya Boga David Nyangu na tous na Mwasi Nzambe. Mdazo pesa makambu migolo. Mdazo pesa makambu. Mdazo pesa moto. Mdalegi banzele tout. Basala ko pona makambu. Nazane atu meka mpe ko sola na carrière na meka mpe ko telemela bato yo. Bazo bebisa ko pona impolitesse na bifinga finga na biloba loba ezanga tina tona Mwasi Nzambe muta makambu. Maman bonjour. Ouais, bonjour. Donc voilà, oza odile manzaka na batu tu bayo kakato ba ebité odile manzaka Mwasi Nzambe. Donc petite sœur Nono Fuji R9 kwa imba Mumbamba, donc apesa devoir net nga pena pesi ba chroniqueuse na ba chroniqueur tout devoir. Donc pour sentir que yamba donc faut yamba général leko net odile manzaka sala ki quoi. Ali appelle sango na poto ndima ki yamba. Maman a profité na pesa mbote na grand prêtre sur les Bangala, moninga Roger Likombe na Genève, Hercule Banvoit tout depuis London Titi au Meki au Kangami. Donc Jaba Koukas la bière de luxe. Donc Arnaud Denvouma les réalisateurs nobles. Voilà, dans ça bango bisoto zate. C'est bon, merci. Tout bata émission faut ba mesana déjà na mabanga. Ouais, c'est bon, merci. Mwasi Nzambe odile manzaka maman banda ko pour moi kala. Est-ce que batala ko balinga kayo ou banda ko pona nenine? Ouais, nga pena kopo eza pena ya kala depuis déjà nga grand frère nga imbara na BCBG. Naza déjà no makamba musique déjà donc eza kutu ya palin mais nga na fréquenté trop maison mère. Donc, tant que fréquenter maison mère, j'ai sali trésor lumière à passant. On a la manière qu'on présente à Zamba, rediffusion à Zamba. Donc, voilà, on a aussi à des araquettes. De côté, on a un mot banchik. Donc, on a un comme les lobos. Et on a la différence, c'est ma cassi. Dans l'émission, on dit les mandats à Mwasi Nzambe Salara. On a un batumsuba Salara pour naïe bien ou bien. Ouais, c'est bon, merci. Cop oyo et bien différence c'est ça mais tout le monde a bande on a venu belé à Bassi, ba déborder, ba côté ma vie privée à Batu, ko finga bandeko, ko finga ba parents à Batu, ko finga ba ya baninga pour na yo moto côté le moment chiki tu vois ngonde ni. Ouais, Tokoko c'est quoi ko mélanger ba chose té makambouté voilà, toko mélanger makambouté. Bon, et là ma mususu nga c'est pas dit question na tangi en classe. Né na ko le kabato batangi la classe té. Non. Autrement, les musiciens, bateau théâtre, attendent même pas classe. Vous comprenez? Attends classe, mais à Kenape Ina, mais au Yemba, il est kana Ina. Vous comprenez? Et ça, Kolinga, et le Kolingo Sala, au Sala, bien. Alors, bateau, au Sala, le Moussala, Oyo, Nandenge à Dodan, Ndenge na Luba, par rapport à l'image, ils auront ma bien là. Bateau, au Sala, Moussala, Nandenge à Dodan, et Zanin. Et ça, que Moutumoro en via qui? Vous comprenez? En vie étant sous mission, mission on allait la kinza la fois pas seulement la tomate. Vous comprenez? C'est que tant en vie mission moi pas seulement tomate un temps ok boye pour mutu déjà n'engue zarabata la musique ba te be ba mission baba ndumba baba ni mais so muta ba alingi yo na yo mutu lingi mutu et là et comme mamakami balé. Donc yom de lingi mutu faut sacrifier makasi na mutu yo lingi que mutu alingi yo. Vous comprenez? C'est que tant ok ne place mon ngani na bona via na héritier watanabe. Donc le héritier bou non reporter la terre faut 10 25 et salam. Arracher tomate aller. Et comme héritima jo benge bodo dans na chombo aller comme lela. Oye na micro ba no finga makambo po nini ba passo le tomate ko ba toane ba passo la tomate. Ba passo la tomate mabe. C'est autant ba lembiso lèvre oye siko ozana argument au pesate. Ouais. Argument zate ndet na otola na mwana glo yolangi na ibisa maman bonga tike église na limité ya ba olangi akende ko ma porter parole na ngwa lingi telinga ko dembe na maison mère to landa ki dernièrement aba tout balanda ka loba ka za makambu ya koloba pona makambu koloba ya faire rigole. Donc yego ya olangi bazala makambu koloba pona faire rigole abimisa makambu tout mais nga petit lelo na mona makambu abimisa te. Vous comprenez? Na tika lo mama abimisa te pas abimisa ngote yo sanga machine à voter yo sanga voter maman to ke pas to zonga biso tout ba kino ba congolais mais gloria olangi na pena nenga kombo ayebani ata normal ponga na yebi na ngaye na moi beze ke yo
wamna sembla ki nga maestro Erokano na yebi moi makambu ke yo na yebi te na yebi to kinga. Voilà, koyeba mutu na mama makambu bon. Bango lokwa machine na banga voter ba memangu na téléphone. So vota yondo yebi bango machine na banga voter ba memangu na ba téléphone essentiel o chaka crédit ayelo machine à voter. Vous avez un point, tant que vous avez un peu parce que nga déjà né naza bonaza moi la millier ya tongo mais au moins on a boité déjà na mila biarte donc au moins on a nganda ya noate pour na mila noate bango ko ko mila babilo ka makasi ba afrika ta ba millier mo boye ça que azal ba ye mais na cacher mo ya fo parce que ndeti nga be moi sinzambe na bima na cacher faute na bima pe na mo na mo boye ayebo solo na batu par rapport à image ozomona yango mona lelo bango bana ba peintre na batu ba ça ba désert ça ba désert ba ça ba bilo mobo ya bien te et comme il bango nde comme bango lelo ozomona voilà ndeti gloire yolangi bon ngapena na millier na mona gloire yolangi te Karine Kutu merci Fabregas total la razaki mikuwa aki na problème à miliki merci Fabregas voilà total la quand même na mado mais gloire yolangi na actualité na mona ite moi te ba na actualité te ba yamba banani ba yamba banani popo ba ozana makambo fo yamba. Vous comprenez? Pour ça, dans ma camboute, moi, bon, bana ma camboute, bana bargimate, le comme finga pour bazo ba buzz. Mais on a finga en tout na buzz. Na pesi bon devoir général le koba que ya meneti mo sinzamba yamba ki. O type na général le ko micro alobi bande tisuka. Ah! Oyemba nini? Ouais, c'est bon, merci to kola toujours une émission no bolinga mingi auto tomber. Question na ngeza boti ko mona lelo Karine Mokonza le kana TV a fingi si déjà ma pata. Kufinga bandeko kufinga ba ve ba président ba parents responsable yo ça la rondeni tant que moi sinzambe ouais yango mona ebisaka bango ke nozong sa bango na rai esika na zo bango Karine Mokonza tient boula isagé fimo raza numéro talent te azanga numéro talent taka moi ça ta 82 lèvre koya munoko lokwa mbeli ya fumbwa Karine Mokonza ya mutu mo bava na bande de l'école te eloko isala bango vous comprendre tant biso to ke ban chic bango ba ke bunta bambwa Okobuta bamboa mwana mwasa bunisa mwandeni. Kazaka nengwana donc to biso toke konchike bango siko ba ke bunisa bamboa. Ozomona par rapport à image bango baza ba vampire. Eloko esalomoni lelo tokende tozonga. So nga na bandi oto bandanga te. Ozo comprendre? So na bandi oto bandanga te. Ye gloire yolangi wana. Eloko ki m'église na maman bango tika na limité na oyeba te. Na ça que so lingo za porter parole. Keno koma ta porter parole la vie na biso dingwe na ya mama kofi. Ça loka bien. Ya linga diembela kana maison mère pas fingi saka wera et comme maintenant niveau finga mampate yena Karine Mokonza ba mosi na mobile maka mosi na mobile ba pardon baza basi te nga nazo biso tika timba wana ba par choquin kolanda te bande ko ngate mna loba mosi nzambe mutazo loba ngaite banga no kutu te moni mosi nzambe ta loba ka monde ezaka d'accord parce que ngane mna na mode d'ordre exécuté po tatami na yebi yango arai goshi na yebi moto gashi na yebi donc na ndenge to koyozo lango yango maka mushina ramba obeko betanga ngwana na le pembe okutanga nazaka déjà donc nazaka na ba océan nzanju bata makambo comprendre nazaka na ba gourou du temple na lobaka ba comme soka gichuchu epi gichuchu ba michuchu ba mikuse mo bazana ndako nganga siko so na sengi ba comme so mukuse bon oyi passe ozana eleki même kofinga ozo comprendre ngati ko na finga raté mais nazong sa ba on ndema si déjà m'en pas ta mère mo boye déjà na titre mo ya danger ma pasteur jusqu'au le mo le roi Karine Mokonza baninga nyonso ndeto yebela ko mwasa munoko moni okanse machine à voter ba ça ngo ba G monde ba voter lèvre quoi omoni yo za mwasa teme faut za la retraiter le roi mwasi nzambe mwasi nzambe faut za ndeti yo vrai chéro loba merci C4 oloba ebele to banda ozela Karine Mokonza akende na aéroport amata poto na aéroport Anjili ya azana poto ngana compter poto wana te parce que za poto fraude poto nga mutu nyonso tout pas kende poto fa mata na aéroport Anjili parce que za kana nzela moko batila bat bakenda poto ezaka aéroport Anjili mais tango komo ke déjà Moscou mais Giovanni China ramba loba ke so mutana poto ba ya legio donc c'est que nga pe na comprendre o taquer trop pour azana poto ya legio ya makam le kanga tenga mnana ba blouson bazara milinga boya couleur jaune totalité bala terre ngana zam dans makambu na mutaleka ngate bango bana niveau na ngate ngana pesa ka mot d'ordre na wenge yo kameli taka wera veto na mo wa sanga petit yo ba noir mena ba ya noite po na muta ndema so na lobby na mona ka mutu te puis nga muta oleka nga zate nga mo déjà naza na mwasi nzambe oleka nga par rapport à nini
oleka nga ndeni kishinga na nga so okota ngo donc nayebi te omona binaka na vivra bien na vivra lix yango Monique eloko na leka bango na finga batu te na buzz ko leka bango so po baza na buzz fa finga mampata po batala ye. Ouais, c'est bon, merci Toko là toujours moi Sinzamba Peseli. Moi Sinzamba net na quoi pour ça la pour na yo bana pe no santa basala ngo comme il faut. Basala ngo bien ba respecter moi ba ordre ya boulot na yo. Bon, nata normal pe na so na ko tala bona beti maman c'était pas trésor lumière. Natali bona moni Margot mopandisa ngo bali nzambe. Donc Natali na moni pe Fifi Siwa, hein, Fifi Siwa yoyebi par rapport à image donc voilà. Pour na en tout cas na comme na habité quoi. Je na moni pe maman Giovanni. Par rapport à image China Rambo par rapport à image bato ba samsa na ndenga ndema omoni musa posa ngo bien faut ka ofinga te mukolo finga nde mukolo bato ba comprendre que oyebo sa lelo te ngana kozwa micro na ngate na vani na no finga bato dans les vide te ngana yambaka nde ba invité ye Gloire Lang to kutana ne na ma campagne ndaka wera ayebi amona ka kei mo Sinzamba zaki nango aya telema avant ya pembe na wera faut mo Sinzamba longwa. Puis na évité so batikalo sona prise parce que ngata on a télé prise à côté na palais donc ba valeur yango wana ozomona ngana goza bango ba wela lo qui attaché des presse ndeti to yebi qui attaché des presse faut ça lango bien yoza Karine Mokonzi oza attaché des presse héritier et d'héritier ba générique beta mais yo qui attaché des presse ozo finga batu oh yo comme son héritier ay héritier ba générique beta za nganga to na héritier ba générique beta faut lo bela rande makambo wana ya ko lo bela mambo finga ka batu te na tuna bango na yebisa bango héritier tango azalaki na lemba na pate nani ayebi héritier bango bazalaki wapi yo Gloire Lang comme lobaki yo za mona maison mère ya Tongo basilique podium nango ezalaka wapi que son âme repose en paix Alice Baba yo ngana okota na ndiai ya matele minga na vanda bino bozai wapi ebele bato zana mo chance kapo badaya bozala te botika histoire na millier ba basana mibali na mona bango te eloko za lelo ezani Gloire Lang na Karine Mokonzi bana ba contre rendre esika ba uta ke héritier et Gloire Lang ndinga komaki pa ya faire ego la so pe na yeba te so faire pas vota to pas vota te mais na Gloire na voter ninga silikelaka na mona on dirait faire à voter na Kabila le père taka ba voter ce comme ta possibilité obi pasi ni ozanango zo comprendre bana ba contre rendre na bango ole ba finga na bango mibale lo nga sala nga pasi ya ngwana so bona ba contre rendre ba finga mino mibale ba bula ba londronia bino mibale neni yo Gloire Lang fingi yo banga Gloire Lang finga mampata kasi ki bongo Gloire Lang fingi si ba finga mampata dai no makamni ya wera ni ya maison mère mwana na Karine za munoko zeba boy merci Fabrice Mukonda C4 ayebi ba komba vitamine mwana wana aro persona komba vitamine suno ba salité na maison mère azanani ba ba biloko te bali kamute ba biloko te Gloire Lang ye pa finga église na mino munene mama mino atiki oloke ndaka na limete kuna église ya Bolang eza kuna olongola bandimi souci to ba omona yo représentant valable ya mama Lang na papa Lang olinga ko kanga maison mère finga mampata na wera batu mutazo postuler ay Gloire Lang wana problème mutu abino mbali na mobile no Karine Mokonzi wana mama na problème mutu comment nde ba ko sibino ba lèvre yo Karine Mokonzi finga fali pour pendant ndenge nini mutaya na 16h de la musique yo bi ba mise bele ba kufa ba yebisa vérité le kamba kufa ba vitesse fali zo boma ba mise yo yebi ngoti ba vandika bo buba mona ka fali pour basali featuring na Arkeli o mutatanga na misa pa yebite mukoni na okoma pembeni me ya saliango yo ke roboya yi mutaya na bela ba trophée na mboka sa fierté ya mboka bato ba benga ka complexe lelo batika ba kichuchu ba comprendre ndusa te par rapport à l'image, ouais, c'est bon, merci. Moi, Sinzambe Toko, là, toujours Toko, Big Glass Lang, soit ça, ça n'est bien, générique, Nani et Beta. Donc, pour nous, ça me bien, au lobby trop, qui a fait un bateau, mais moi, le lobby, nous avons attaqué, na ba vie privée à Baninga, et l'euro téléméli, il y a un peu de ça, pas Baninga. Ce n'est pas bon. Non, moi, je suis dans un finger, je suis dans un salon, je suis dans un mètre fois. Dans un son rail, place dans un kio. Pour moi, on a Karine Mokonzi, wana. On a un numéro de sapato. Avant de pas Ardi Tobe. Ah, tala ketcha mon nene. Na Chibuta. Mataba. Banda lelo tilobi. Karine Mokonzi, na niveau ya ma patate.
écart eza musika donc po ya ko ndeti mampata ekosenge ba temps na ba séjour alors glorio langi ngana ko ya na lobaka kombo na te po oser iloko te mais là on senga yo so moni ndenge otelenga na place okende te nazaki dans la samba na petaki na pété mais faut yo parce que ba ne ba loba ah bon na na yeba ndeni ke na porta futa mbongo kana ko kunati na la zamba na ko kuna ba manzaka ba biso ko dunde to za boto yeba te mona ne loko olukela biso ke so na ba komba prise mikolo moya lobeza te taka mutana mamna ba propagande yo sko ya ofinga karini mokon to boite boza mwasi na mobali muta pexi bino azate libala na mino bosa mama makambo bakangela ngwa wana ba preuve ngai bakokanga ngai te o Kabila yo général Kasongo me garder na Nigeria te ayamba inyameti ozo comprendre tango yeglo yo langa ofingisa wera batu ba mona te batu ba mona et puis ndena zabo na zelaka po ngape papier na la police na lingango biki wana sepela na ngoko mamno trop si webi ke so bakangyo po na wera ba bimisa na bango yo ngako bakanga po na wera te ngana za attaché les poids à wera te o comprendre ngana za ne pire petit ya wera donc so za loko loba na obenga 20 ans ozapi na la na casino to ke to pangi et vide na kena ma campagne to pangi vide vous appelez ça voter comme c'est pas non retraité ba voter to retraité vous a voter yo bano banaka oui ozoki boye mapata ke boye fali ba voter wa wera go voter bi vote ngaza petit a wera go voter oh mona o retraité frais de pension nga pas zali petit moi mobile mona nga na vimba frais de pension yoana o za retraité ozo comprendre bango bazande ba vampire ba ya musalo yo po bateka tomate yango esala ke ba voter bango zomona ngasi ko musalo na ya nango pona teka tomate nga na yeba na tongo na yeba na kenda na repa faire na ebisi ya ulu wala nabi zola numéro animateur na bisabi oh kezongo yo moko yo bima va yete oui ngata na sala kombo batebele bazala te odi le manzaka ozoka kombo na manzaka te ngaza mona wenge ya tongo ya tongo mais est-ce qu'on a attaché les poids à wera te na est-ce que pire petit 20 tonnes c'est que so lobi ma bemo pona jibe na oya so lobi pona faire na oya so lobi pona irito ya oh mais wana kudu ya ngala benga kende ya ozo comprendre ya zana rapport mona mambote ezane mona na Karine Mabole wana Karine Liboma muta koti na ba contre rendre na batu ozo comprendre c'est que tant ngala fa na wera bon Karine Liboma fingi au moins que ça to 10 to tika mi balé générique ebeta c'est que makambo on a besoin na ngoti ya ba futilité mort inutile comprendre po wera za wera azali na besoin batu pembe na été ba yo finga batu pozo makambo ndenge mona jibe ndenge mona fali ndenge mona fali kuta uto le ba mba ane bela za même pas na porter parole lelo so to bito tanga parmi 5 bato ba opesa makambo fali azan kati ozo comprendre c'est que ba mission so fo ba fongola misu ba benga na bato ba osala ba ondeti ba deza pembeni ozo comprendre pourtant ba yelo ba deza ba yelo pena ba rancune moi bato ba okene pour rita za enfant na ye musique za ndeza ki lobité ki ngana aka et puis ti ba sala bongo les sel rancune o epesa makambo e bouleverser ba donner ezaka ya jibe na wera o ba sala nyoso wa o mama mikie nanga olandango les sel rancune et polémique il y a danger o epé donc moi ça on ba kaboni ba masa ba kati yenda doda ne comme na niveau moro boye o remorque ko matate ezaka les sel rancune na wera na jibe donc o ba salo pamba o ya fali na faire bon fali na faire est-ce que faire il sera dans pour ma fali bon wera il sera pour ma jibe moni côté yo yebité o moni siko ya on so mutara yo baglo yo lang c'est que mambo e bon bien te c'est que faut yo kamela kasi ya on la musaoti po yo yebité que tozaki na tozaki na rancune mo ya jibe na wera yo yebi angoti moza mona kin wera yebi soke bana na rancune na jibe bisangate biso ne on a besoin ozaka na wera yebi ke a ba so la raté wera kuta bwaka o moni mbonge zindisi bato dinitsango vraiment maman na polémique ya dégâts yangwana faire na fali na ebité elonye ça ke ba koma na polémique parce que ba yemba déjà na voix moroté baza pe biloko mort oya wera na jibe ba yemba voix moro wera na jibe ba na belé ya timba komako ouais c'est bon merci manzaka pesi makambo ya pesa ne makambo moi sinzambe na peso vena merci 8 ans yo pesi la ya o solo bana na ba comprendre que ndenge za ba âge yo kende ba âge na bango wana baza su ba âge ba ko sala mambo te ya omoni mona na Karine Liboma ke poto ke kuta mobile na betela to na foyer po anini koloba mingi okomi na difficulté Karine Liboma
ah yaya ndenge mpena ozalaka monoko faya komata na aéroport ya njili opesi biso mpena bayi ndenge ngai moke poto akende lufu akende ngola na nzela lufu wana eza poto te ebo monoko wa mbosala ndeni ngai nde nabo nasalaka monoko so na biso ke tokeshenga nabimisaka 50 pere ketch na bimisi akai monoko nango wana ti seke naosambaka maveki ndema yo osali monoko bino oke poto kake poto totala ti masa mpe na poto wana poto te fa bandela fa kende na rapport anjili mama na poto yango wana timba yo moni ala loka shaidana la princesse ala loka José Misenga te bato bakenda poto na rapport anjili ozo comprendre na bien bo cachon bete rapport anjili so ezate na passeport mitraille Mwasi Nzambe makambo. Mwasi Nzambe. Ouais, Mwasi Nzambe na pécho, merci beaucoup. Tu fais bien ton travail. Merci. Tu au cours là, tu au pouce. Na yeke Mwasi Nzambe muta batu, mutu vraiment ya batu, mutazanga batu, te mudalia kana sima batu. Mwasi Nzambe, moi 5 à 6 personnes ba oya yo basala makamba pesager so la bango. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Na osenga na yo Gloria Olangi vient na biso dingwa za matete. Aza pe na bezo bat logo abino logo yozo za bezo diembela nsima mutu et ça logo tout bien posera aux apporter pour la ba coup de tête sungo fort entre taper limiter l'église ba ozela yo po bandimitan ba hôtel souci mama Olangi zo sila Karine Mokonzi conseil na opesa yo bando koloba na ofingite yo zo kanto ndiko ofinga nzoko oloba donc mata ko finga wana to nango eza na to na montage ya 95 vous comprenez faut to e mata et comme appelle net na to a dollar à lelo nde salo bien ozo lo bano bien mais au finga tin ozo comprendre ngana za bezo finga ba tutina ya kanina zongisa bango mama si déjà mama pata za mama ya monde entier mama na biso tout tant déjà boti bana zaka mama ozo mona photo yebaka ba limite zala ba limite zala musulu donc po o bano bimisango ka na ebité po anini bazo buzanga ba argument ba mona teke ba oyamba banani yango esake po baza na buzz ba finga batu to na besoin mona te jibe penalty akoma jibe aza posa batu ba finga te wera sondemo ato bando finga wera banda lelo ti lobby ako changer ta tikalika wera au contraire yokutu oyimi insane pa batu ozo mona héritier watana bendenge mo baba mission na biso so musique ezate chronique musicale ezate donc il faut chronique musicale ezala po ba mission pe bazala c'est que so biso mo ke mission mo ba côté studio tam so pendant 4 ans à préparer le onai. Bon, yo le rose à kamuto a brigade sarbati au bimba moko boys au ko boys sang o te za faux et le rose a faux pour anini ba contre intime vous comprenez o bebi sare le roi muningo comme son ka mabe ozo mona tant bo bo ma musique yango na mo ke musique alele komi lobby ezaki 12 générique lobby kono kutikali 4 et donc mais la peut-être moi 2 semaines ici et ba tonsu bezo betate. Ah, il y a pas de bêta tendine na éviter. Ouais, c'est bon, merci Mwasi Nzambe, continue on a bien, on peut bien, continue bien bon. Merci. 5 personnes, on a pas douté. 5 émissions en maths. Oh, les émissions en maths, les émissions en maths. Ouais, c'est bon, merci. Invité, non, faut avoir 20 batut. Par rapport à Emmanuel César Lobo, colombe de mon Sengene, Jean Bakoukas, en tout cas, tout bah à Paris, on a pour nous là, bien en France, il faut mingi, vraiment pas Jean Bakoukas, donc voilà, Bambote mingi, na GG Kalonda, les big boss GG Kalonda, monté ma bébé goût, grand prêtre sous les bois, la moninga Roger, les communes à Genève, papa na Béra de Prince des Zamunda, donc Bambote belé place Bozali, Chadana la princesse, ma copine privé est très proche. Bambo Tebele, donc Arnaud Denvouma, les réalisateurs nobles. Pire sœur à moto, mère à moto, Amanda la duchesse, Bambo Tebele et Sika Ozali. Yo yebidon, en tout cas, vous s'abonner, mingi vraiment, na Si Info TV, à Didendi, tapo mono di le manzaka. Donc il faut peiner pas Didendi, na Si Info TV. Ok, négozon appelle, il faut vous s'abonner, les sous na Force TV 243, il y a Freddy Akimbe. Et Sika Boro découvrir, di le manzaka, pesa makambo. Donc, son abina bossa na sali mabe, donc famille Kole Mobi. Famille Basila Mobimba, ya Lolo Basila, Hendrik Basila, ya Litin Kole, Gloria Kole, la force tranquille, Gloria Kole, la force tranquille, Bambo Tebele place posée. En tout cas, musique, n'a pas besoin d'en ezala, parce que ceux qui musique ezali, biso peut to baneni kolia. Vous comprenez? Donc, ba chroniqueur, na ba chroniqueuse, na bête no ming c'était tout ça la musala comme il faut. Aux a besoin aux a pour moututé. Tango oza pe pour mutu yango mona makambo pezo simbate faut za pour mutu nyoza ndeti ngana yambaka ba musicien tout nana accès ya ba musicien tout nana ngate ko odile manzaka po ya manani il faut yambaka ba BCBG po ya nana non fuja yamba kuna jamais vous comprenez donc po anini natala ke bango tout ba osa musala moko
ozomona na ko boma ya muninga te pona bongisa ya okoto eloko bo sala c'est déplorable gloire yolang na Karine Mokonzi bo so na kombo na bino na bonde no botika koma mampata na wera bo so na ndenge na bino ba parcours botambola so za mona wera za mona wera neti ngabo na uti mona wera mukie na koli na emamba wenge bele tant na loba bo héritier mo tanga za tanga tala be mission nga yebike wana mwana ya palin ponga na ndo benga yaya zo comprendre ta nga na mission bo abosa nga te papa mbakuta ndo benga mwana ista po seron no kata basuti bazalate mais to ye awa na musalo yo poto pesa le meilleur na biso to ye te ke poto ya ko se faire voir poto ya ko finga batu yango wana te déjà tango finga batu ba comprendre capacité déjà ya manière na yo o l'action na batu ba yeba ke oyo impoli. Ouais, c'est bon, merci Odile Manzaka. Moi, c'est Nzambe Mutamakambu. Moi, je dis merci na patron Nangai. Moi, numéro pour finga ngali susu. Na bateau ba finga bateau pe ba sepela ba benga na ndenga bien. Donc numéro nanga ya WhatsApp plus 243. Donc 90 74 81 187 plus 243 90 74 81 187. En tout cas ba tout so bengo Odile Manzaka na WhatsApp makambu tout vraiment. Donc voilà kaningizala. Ouais, c'est bon, merci. Je dis merci à mon patron d'Assalé le roi Makasi à Makambu ya Talo, mon boss, ne pesanga je vais na mon boss. John Sima on a benga bateau de Moïse. Je dis encore merci, merci Pene Belé na cordon na Salomon Momba. Et puis c'est merci. Abonnez-vous entre robots santé, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vérité Universelle Ande Bozo Makambu. Na pesimbo de na bière internationale Vicente Poiti Molati Sinzambe. Na pesimbo de na venanga me envoie na pesimbo de sikeza Azmi na temps la dose unique na pesimbo de na robots sans jamais. Je dis merci na batu tout ba disposateur na bango pour hôtel moko ya Mutamakambu maestro et okano. Je vous dis merci Seigneur Jésus-Christ alola abatela bino bye. Imitaye nzambe nanga ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azalande wapio nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation tonisima wa yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Masamba